Mbote ndeko, boyei malamu na méditation guidée oyo tokosalela fréquence ya 174 174 mpona koeleve vibration na biso. Fréquence oyo elongolaka douleur physique na stress pe eharmonizaka nzoto na biso. Plus ozoyoka yango mikolo nyonso, plus douleur na yo eza kodisparaître pe nzoto na yo ezokota na harmonie. Luka esika oyo kozala yo moko to bino moko pendant que bozolanda méditation oyo. Na moma moko na kati ya méditation nakosenga yo oimagine mwinda kasi nalingi okomisa yango na forme ya bale ya ballon rondre oyo okobanda kotia na bisika oyo ngai na koyebisa yo otia na baparti ya nzoto na yo. Lata bilamba oyo okozala lese nango. Tia telefone na yo na silence. Sikoyo pona position oyo kogarde pendant méditation mobimba. Okoki kozala ya kofanda to ya kolala. Sikoyo na osenga yo obouge lisusu te. Tobanda. Sikoyo tokotia conscience na pema na biso. Zala conscient ke mopepe ezokota na zolo, ezobima na monoko. Kotisa lisusu nzolo, bimisa. Kitoko. Sikoyo ntango ozokotisa na zolo tokokanga yango 5 secondes oyo ekorepresente douleur, stress. Sima tokobimisa yango na monoko malembe malembe. Oza prêt? Tokei kotisa mpepe na zolo tokanga yango tina 5 secondes. Tokei. Misango na monoko. Kitoko. Tokei lisusu kotisa mpepe na zolo, kanga yango, bimisa. Kotisa lisusu, bimisa yango. Imagine oyo ezobima ya mabe moto ezobima. Toke lisusu, kanga yango, kitoko. Sikoyo zongela respiration na yo normal.
pepe ezokota yo na zolo, ebima mpe kaka na zolo. Malamu. Sikoyo tokomema conscience na biso na se ya makolo na biso mpe na makolo mobimba likolo nango. Temperature nini eza wana? Nakosenga sikoyo otia mwinda wana na forme ya bale na makolo na yo. Soki pasi eza wana, ebandi kokende malembe malembe. Temperature na makolo na yo ekomi kokoma malamu na uniforme na nzoto na yo mobimba. Sikoyo tokei na bamole na yo. Détecter temperature nini eza wana. Tia bale ya mwinda wana na bamole. Etia kimia et détendre. Ekoma na harmonie na temperature ya le reste ya nzoto na yo. Kitoko. Tokomatisa lisusu conscience na biso na mabolongo. Temperature nini eza wana? Zwa mwinda wana na forme ya bale, tiango na mabolongo na yo. Etia harmonie na le reste ya nzoto na yo mobimba. Malamu. Sikoyo tomati na mipende na biso. Temperature nini eza wana? Tia mwinda na mipende na yo et détendre yango. Ekotisa yango na temperature na harmonie na nzoto na yo mobimba. Kitoko. Tomati na zone na biso sexuelle. Détecter temperature nini eza wana. Imaginez mwinda wana na forme ya bale. Kote wana mobimba. Eza koharmonize temperature na le reste ya nzoto na biso mobimba. Ekomi relaxe
tokomi conscience na biso na zone ya libumu mobimba na mokongo. Temperature nini eza wana? Imaginez lumière na forme ya bale. Et se poser na libumu na yo. Ekomi kimia, détendu, ekoti na harmonie na le reste ya temperature ya nzoto na yo. Kitoko. Tokomema sikoyo conscience na biso na poitrine na biso na maboko tina misapi ya maboko na biso mobimba. Temperature nini eza wana? Tokotia bale ya lumière na zone wana mobimba. Ekotisa zone nyonso na harmonie na le reste ya nzoto na yo. Kitoko. Sikoyo tokomema conscience na mapeka na kingo na yo. Temperature nini eza wana? Tokotia lumière na forme ya bale oyo na zone wana. Eza kokalme mongongo mobimba. Ekota na harmonie na le reste ya nzoto na biso. Malamu. Tokei sikoyo na elongi. Tozala conscient na monoko na biso, zolo, matama, matoi, miso, mbunzu. Temperature nini ezali? Totie lumière wana na elongi mobimba. Ezokalme elongi. Etiango na eta moko ya kimia
na mipesi permission. Ya libiki na kati mpe na libanda ya nzoto na ngai mobimba. Mikolo nyonso nazwaka soin ya nzoto na ngai correctement. Nzoto na ngai eza likabo monene. Na milingi kaka lolenge nazaleli. Naza na nzoto kitoko. Makanisi na ngai eza positif. Mikolo nyonso nazolia correctement. Nasalisaka nzoto na ngai exercice physique. Mpona ese maintenir en forme. Mikolo nyonso nazokoma na sante malamu. Baselule nyonso ya nzoto na ngai ezozonga na harmonie nango. Mikolo nyonso nazokoma makasi. Naza na processus ya libiki. À chaque fois naseki libiki ezobakisama. À chaque fois na sourire libiki ezobakisama. Makanisi ya malamu
na nzoto na ngai toza na harmonie na pouvoir ya les grands créateurs ya nyonso. Sikoyo malembe banda kofungola miso na yo. Matondo sala méditation oyo mikolo nyonso mpona ozongisa nzoto